Ndena bongo kolanda ordre bambuta na niveau ya général et pesa mela biso ndingisa pona koyeba koyekolaka ba musique na moment oyo ezaki bato bazali koyekola bayekoli pe musique po ete bakwa koyeba yango pe basalela yango na kombe tata Simoki Mbangu Kiangani. Ndena bongo bandeko tozali komona liboso na biso baza bana oyo toyebi malamu bango nde basepelaki kokota na groupe Fliki pe bazalaki kolanda formation na bango durant 6 mois. Bayekolaki flûte, bayekoli pe notion ya musique oyo tobengi solfège pe ba notion mosusu par rapport ya cadre ya musique. Nde lelo basilisi formation na bango lobi bambuta bazalaki déjà awa na équipe mobimba ndenge tomoni bambuta bazali boso po ete bakoka ko exécuter test ya moko na moko ya koyeba niveau oyo bango bakomi est-ce que oyo bayekolaki ba maîtriser yango to ndenge nini eye komona na ete ya solo ba maîtrisaki yango. Nde na bongo lelo liboso ya lingomba mobimba toye po ete to akolakisa bango ezala lisusu ya kobomba mate soki tomoni bango toyebi ete ya solo baza ba flûtiste oyo bayeko bakisa molongo na lingomba tata Simoki Mbangu Kiangani pona kopesa maboko na misala oyo tata Simoki Mbangu Kiangani azali kotinda biso. Nde na bongo na lingomba mobimba tokosenga kaka ete encadrement ezala malamu oyo baye ko bakisa molongo po ete musala tata Simoki Mbangu kende liboso esengeli encadrement ezala surtout évangélisation ezala makasi po ete bakoka kobunga te ndenge bakoti soki baza 20 soki 30 soki 50 tokolanda ngo malamu. Mfulu Thomas Mtsimba wa Ntsulama bazalaki 21 personnes oyo balandi formation. Parmi bango bato pe basali ba grande distinction bazami balé pe ba misusu basali ba satisfaction ndenge ya mwe kozala kaka na ba université pe ba classe nde bazwi ba brevet na bango pona ko gagner temps to pesi malobi pa papa pasteur pona a clôturer. Entre temps pendant que papa pasteur azoloba avoir la discours to pesa no discours pa na bango soki basilisi nde to pesa malobi pa papa pasteur. Non. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Papa, révérend pasteur des centres d'éducation. Chère délégation d'inspection technique de la division unique des cataractes. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres, rangs et qualités respectifs. C'est pour nous un grand plaisir que de s'adresser à vous ce dimanche le 15 décembre 2024 pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de notre sortie officielle pour la première fois à la direction du Fliki Centre Linkis. Nous tenons d'emblée à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa Simoki Mbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de notre chère Église kimbangiste, qui par sa volonté a permis la circonstance de ce jour. Nous remercions aussi tout le monde qui a réussi de sa présence à cette cérémonie de remise des brevets aux élèves musiciens flûtistes du Centre Linkis. Durant notre formation, nous avons acquis des connaissances musicales et nous avons la responsabilité de mettre en pratique dans notre centre tout ce que nous a été appris. Que Dieu vous bénisse. Nous terminerons notre allocution en retirant tous nos sincères remerciements pour cette forte mobilisation et participation active à cette cérémonie, sans oublier le staff technique et l'administration du Fliki Centre Linkis. Nos sincères remerciements à tous nos parents pour leur soutien et encadrement fourni pour la réussite de la dite manifestation.
Papa pasteur des centres d'Inkis, cher délégué de l'inspection technique de la division unique des cataractes, distingué invité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je dis et je vous remercie. Ndena bongo topesi mbala moko maloba epai ya papa pasteur de centre mpona kosilisa oyo tobandaki. Merci. Oye. Ana papa oye. Kikoye. 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 Héritage de Saint-Esprit. Nana kolo kama na Kikongo. Foi na grade na yo ndenge oza na bakomi royal fonction fliquiste ozoyoka ozaki mbangisi me ozoki exerce fonction ya fliquiste bato mosusu baza na kati ya groupe aza na groupe me ozolobake nga naza croix kimbangisi te me naza fliquiste kimbangisi tukomi faki nga naza mondimi ya lingomba kimbangisi te me naza li musicien kimbangisi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mongo na bato cha mubulu na lingomba. Parce que ayelaki midoka lingomba te. Ayelaki obeka muziki na ye na faki, obeka muziki na flic. Le reste etali ete. Yo sokozo koloba. Ye kuna zate. Yo dirija toka kana yo balobi boye to sala boye. Ye kuna etali ete parce que ye azali kimbangise te. Sainte âme. Ah. Kibangimoye. Tusambila. Muna nkumba ngese mwana itata mwana bele. Nge unzambi betu bangu. Kitulu na bupanga, kitulu na bupanga ndabanga ma. Betu salaka ka réalisation. Dans bateli, bakumi sibana bale. Mundu bolongo bele ili kubachamba. Breve, muna kima. Mena mkuta za groupe. Mubanga luzuru la groupe. Batanga ngoko sezai pasibu kolo mwana kama ni classe bugiti sala kalindi vila kana dibundu dia kuko kuna dibundu kyani kunko gili ni kona kundu bukalendelo komba sikalenda kantu bana bakubi kuna nwe diamba kuna mbela sukule zaiwo kese zaiwo zira zangi tata mwana vile la tulomele sabatwa disa zangi mbeni kana pema za kalanselo ngolo zaku ndendo zote moja kama na babu ye grupi kya mvimba ba vila kana maontu mambi ba sadila mamboti kutira matono munanjanti kay kumbanu sunu munankumba se mwani tata mwana vila amen yika tobatonda munankumba se mwani tata mwana vila munankumba se mwana tata mwana